Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda émission na biso ya Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo kaka bobo mesano ndenge to mesana kopesa bino basango ya radio na biso oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo pe oyo etali basango na biso ba diaspora congolaise oyo tovandi libanda ya mboka. Bandeko babolingo mikolo oyo bino moko bozali komona ete ndenge nini bamakambo ezali koleka ezala na mboka na biso ezala na libanda ya mboka pe congolais nyonso tu azali koyeba ete eloko nini oyo ezali na sujet nini oyo ezali na minoko ya bato oyo bazali kolobana oyo etali mboka na biso pe bamakambo nini oyo bato bazali kokanisa. Lelo oyo tobombeli bino bamakambo oyo tokoyebisa bino na oyo etali ndenge nini comportement ya bato to ya biso ba congolais awa na libanda ya mboka plus précisément na Europe ndenge nini ba congolais ebele bakomi mayele esili bango bakomi kaka na makanisi ya bakuluna na moto pe ba congolais ebele bazali koyeba lisusu makambo te. Yango tozali komituna tango Mobutu avant kufa tango azalaka nano na bokonzi tango Mobutu alobaka ete après moi c'est la déluge donc koloba ete Mobutu ayebaki ete na bambongo oyo bato nyonso bazali kolia na nsima ya mikongo na ye bambongo wana ekosila na mayele ya bato mayele oyo bato bazalaka na yango to bandai komona na ntango ya deuxième république ministre boye mayele bato boye mayele toye komona ete na ba mayele ya bato wana nyonso tu ebungi bango na mitu pe toye komona lisusu bandeko bato tozali komona awa na poto oyo bazali koloba ete bango nde bato ya mibeko to ba avocat ya biso ba congolais toye ko constate ete ba avocat mosusu ba mérité te bazala ba avocat tozali koyeba te ezali accident nde moto etinda ete bakoma ba avocat to mosala yango baebi yango kasi bazali kosala semblant mais tozali kokamwa. Bandeko babolingo mbala ya liboso ngai mama Rosalie namona ete un avocat mais journaliste aza kozongisa ye na nzela na makambo ebele. Un avocat aza kokoka kodefendre maloba oyo ye moko azali koloba te liboso ya bato. Journaliste nde akomi kozongisa ye na nzela. Bandeko likambo ya kokamwa yangana tozali koloba bandeko babolingo ba avocat nyonso to bozali komona lelo bazali kosala makelele o bazali sima ya bana ya kuluna o ba combattant bandeko
baservo na bango ekomi na yango kaka na esprit ya kikuluna makambo yango ya kidroit bayebi yango malamu te. Me bavoka ya solo ya bakongole oyo bazali na poto bavandi calme baza koloba kutu mingi te basalaka mpe makelele te baza na babiro na bango bazali kotravaye. Me ba oyo bozali komona bazali kobima mbangu liboso ya bakamera na bachaîne songolo mpona koloba mawa ngai mama Rosalie nazali koloba yango ete en tout cas na félicité mwana mobali oyo babengi ye na kombo ya Stella oyo azali journaliste parce que en tout cas na komona ete ya solo ndeko mobali wana azali penza na bongo po ete ndenga aza kozongisa avoka na nzela kokamwa avoka aza kotata bana avoka aza koyeba te nini akoki koloba. Bandeko bolandaki ba émission na biso oyo elekaka toyebisaka bino ndenge nini procédure ekoki kozala mpona moto oyo akoki kofunda moto na CPI. Me likambo ya kokamwa tozali komona ete baavoka ebele bazali ya na poto bazali koya toyebi te soki elengi ya kamera mpo ete mokili mona bango baavoka tozali kokomprendre te biloko bazali koloba liboso ya kamera ezali soni mpe mawa kaka baavoka ya mboka na biso ya Congo nde bango nde moto bazali ko faire déformer ba procédure ya makambo oyo etali tribunal ya CPI. Bandeko depuis quand bino bosi bomona ete balingi bafunda ba autorité ya pays songolo pointe ofunda bango na CPI il faut que ndenanu kofunda bango epai ya juge belge nde azwa bango a transféré bango na niveau ya CPI kokamwa oyo avoka oyo abimeli wapi. Bandeko toyebisaka lisusu bino ete procédure ya CPI ezali ete un pays donc un état nde ezali na droit ya kokotisa requête na ye na ndenge ya kofunda moto ou bien kofunda bato na CPI. Jamais un individu a kosala recours na ye tolobaki yango na makambo ya Mama Landu. Jamais un individu a kosala procédure na ye po ete afunda moto. Et puis eloko ezali kokamwisa un avocat moto ya mibeko azali koloba ete procédure na ye lekisi yango na ndenge ete afundi nano epai ya juge belge asengi na juge belge po ete juge belge asala mokanda po ete bato wana batransfere bango na CPI kokamwa. Bandeko nayebi ete ngai mama Rosalie babengaka ngai zoba. Mama Rosalie nayebi eloko te mais makambo na koyebisa bino bandeko soki nga naza na avoka ya boye soki nayebi ete avoka ya boye azalaki na badossier na nga na mwa likambo songolo abandaki kolandela tango nazali koyoka kaka liboso ya bilili avoka oyo na baargument apesi mbala moko na kimi mbangu nake koretire badossier na nga na changer avoka mpe naye komona pourquoi bayaki kobambola mwasi Armand Tungulu amande ya 2000 € po ete naye comprendre siko bavoka nini oye azali na bango kokamwa. Bandeko baargument moko avoka azopesa ezolakisa ete en tout cas a maîtriser nano mosala na ye ya droit bien te. Nazali koyebisa bino ya solo mama Rosalie makambo nga nazali koloba soki na kosi en tout cas bakongolais bolobela ngai mais na babiloko alobiko ngai moko na vandi na tele étudier na ye komona ete non avocat oyo aza penza approfondi na makambo ebele te. Et puis na ndimi teke avocat oyo asi atanga ba procédure ya CPI ye aza koloba nini ke Jean-Pierre Bemba bafundaki ye après le babelge baye kokanga ye mais azali kobosa na ete Jean-Pierre Bemba ezali nde l'état
africain nde asa afundaki ye banda kala. Ba Belge bayaki ko exécuter kaka demande ya CPI. Elingi koloba teke Jean-Pierre Bemba un individu afundaki epai ya juge belge, après juge belge atindi basoda bakende kokanga ye. Non, procès dossier à Jean-Pierre Bemba déjà gouvernement centrafricain se fundaki ye ezalaki kaka na procédure nde siko esika oyo Jean-Pierre Bemba lingaki akomela nde nani tribunal ya CPI etindi mandat d'arrêt yango wana nde oyo ba Belge ba exécutaki bakangi Jean-Pierre Bemba. Mais azali wana un avocat ayebi ba procédure yango ndenge elekelaki te kokamwa yango tozotuna avocat yango ya ye bakour yango azwaki yango wapi toza kokamwa na ntango oyo na poto na kati na masolo na biso papa Botamba tiela biso nano mwa loyembo po ete bamakambo ya bakongole ekomi kolekela biso bato ya mayele bakomi bazoba bakomi bato ya mayele kokamwa awa na poto tiela biso mwa loyembo ebongo sima tozongela masolo na biso.